BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Oh, petit fallait akimi na poto, petit fallait akimi atiki asundoli mwasi na yekula na zemi, aza ingrat akimi akokima kutu. Akokima après arena wana préférence aller na poto abunda bengisa mwasi na ye. Qui vous a dit ça? En tout cas, dans la bino son, boyoka comment est-ce que azo expliquer yemoko. Yango vi ya mutu koseka mutu te. Nzambe so alobi apambola mutu, ata la beauté te, ata la français te, ata la te ke oa kitoko, ata la wana talent te. Nzambe akolongola mutu ana neya apesi valeur. Petit fali obino bozo mona lelo, obngai na bino tozo mona. Qui croyait que un jour mon a coqué poto? Badumi baloba fallait encore ça yo l'excelota. Mais tellement azalaki au moins la vie appartient au courageux hein. Ngana féliciter moi no fali na ba un jour tozana na bandal et pas Mike Lokamba wana ba Aidor azo ya mene émission abi sœur asolo le rappel très cool moi no respect je vous dis abi sœur BBC c'est Simba ngabi bon me potote banda po banda o lobela fali abi Simba abi ngata sina okoma koko fali o memanga poto ayebisanga bongo Natala na lobate au moins na vie faut un objectif na vie faut un objectif que Simba ozate ke ofandi boye o yomo komo douter na est-ce que memanga poto est-ce que lo na osale Simba mais soko ana kondimo za objectif oza na foi ana tenance et Simba non loba trop te bolanda non yemo azo expliquer na fandi na bité mokilo yo chance l'euro pamba bolanda non petit fali et puis to zonga pour commenter du freinage. C'est ça c'est vrai Maman mais au tika la photo na ozonga na question na fuka mi devant Jambe soki na kosi na tika na poto na accident na zonga te na zongela mwana na ngate na mosi na ngwa na zemi o azozelanga pona mwana nga soki ju to ko négliger fali même na maloba ya kotengama mokile ina miso batu musu bazela kaka oloba mabeka fali ba ina lobiango kana eti ba biso ba musu bazela kaka petwa bata emo ya fali bako ina même na njamba likolo ina petwa za enga et c'est pe sanja mete parce que lelo oui toza batu et sanja meta protéger ka biso mais kombo ya fali monsieur pinga basket isika olala na komi pe célèbre na miso bato valeur mutu penya obera na chombo loko la penya ki responsable mais jou kaka mutu atanga te to ba biso nyoso to bi bato tout parce que potone baby sakape bato potone chanzaka bato ne to kaka parce que mo pe na zana omona pote chanzaka bato parce que visa na papa na pesi ote noko na ote tata na ote famille na ote oza pe ma kosi se pété oza pe na te oza na boduka te bako boya peti wana opesa ba ni carrière fali poza fali o tianine oui le côté mais basungi yo pourquoi tu reconnaît te o leki na mission oui merci na fali merci na société et copé c'est pe kaka et copé c'est sous force que bat musu ba koya ba kozala ka toujours ba visa parce que voilà deve l'hôtel so ça na $10 on a $20 kokena musika te pesa aigle aujourd'hui à 3 à 4 à 5 à 10 ans et puis na na motuna na yo kokima na pote za no rien mota na komi na pote na moni ba étage na moni ba boulevard na temene le ba restaurant mo ga lokana na Pullman lokana na Béatrice mais na pesa ka fali merci que bisika na outi de Buena Paris na pesa merci que na kima na poto na tika mosi na nga mama même na njamba likolo ko pininga kokima te kotika na poto kwa so tika no okimite otika pe ya kotika na poto pete omega lokola falaki na nga lokola af azongusanga lokolo mega na lo bana TV et puis oza mama achelanga poa devant makambo oyo oyebi omega ne falo kotinga na Kishasa ajuita na e
ameminga na visa na place bazwa komo na nini na Schengen Petit Fally joa passeport na o yaka na Schengen tia visa na apesi nga 5 ans et 4 ans s'il vous plaît na yongwe wana azui avion on a matate na niveau avion wana afuteli nga billet na pani pe na kiti na chepe makolo omeka ninga yaki na nga na avion wana mepe na chaki makolo nazonga pe Kinshasa ninga yaki na nga lokola af makolo nange tikawa nazonga pe Kinshasa lokola omega noki kotika mwasi na nga bongo te kena tike na passe na ndako na nga manga mona futaka mona batu na kati ba classe na kati makambo na ye na kotika na poto te na pena neti ata siko tobika Petit Fally ameka conseil aussi la tozonga ka siko na but mama deux pieds toke na aéroport maka na aéroport tokitaki biso toyaka tozongaka réponse au besoin ngo le grand maître choisi ma tante éternité biso tozongaka Dominique Litanda dom mwana zozonga donc mwana ozonga na côté na bolinga na tout na mais bobanga te po awa documento eza ba doc eza awa et puis ba tout ba yaki wala ba ozonga na bango ba masudi bo mona bona kishasa ba ozonga ba gote bilele ba ozonga po baroyanzelo ndenge bakolinga parce que 5 ans plusieurs entrées eza lelo tende aussi na via vite na lula pe vite pour papa nanga fala via ka vite alula ka pe vite poko ma place oza lelo abeta ba rena ba besi ba zenith abeta ba sala mineno ba star ba betati parce qu'en via kate alula kate azaka toujours na confiance on a tout na motono koyano awa na ebi ki oza na contact na maman no o abocho maman nanga pecho bambote boko solo la maman lobineni maman solo banini bangotu bae baonyos beni na boy na za mal à l'aise baye wapi famille tu bena Kinshasa o mona ke pota bongi mama je te jure na kumwanjana oh baye na sima na yo bango tu bena sima nanga ba memami tongo za okendo solai na mama na zo kende na bango te ba biki ba oli soka mwana bino fala mi ba poto kuneja oyinda ba memami na batata leki na ba mama leki na batata mosi na ba makulutu baye Kinshasa ba bi mwana biso abongi deja tande ba tuna ndaku nanga na mosi na nga na zemi na shaza mon na micho mobulu yoni soki kotika na mboko na apena ta otika la te même ata siko ka emission si la peje tozonga na ozonga na nga donc Petit Fally o komi pe na ngambo akombo ngo ya ba. Et voilà, j'espère que boyoki Petit Fally, waouh, la vie hein, la vie au moins no e comme singa kaka alobi famille mobima balongwe na boende nzambe na ngai Jésus yango omoni na vie ko négliger mutu te babone nanga na vie ko négliger mutu te parce que peut-être mutu oyo zo négliger un jour yende mutu kozala likunzi ya famille nanya ko yeba ke Fally oyo na bata Petit Fally o akoza likunzi ya famille na ye pona minute waza likunza famille yemo alobi ba yoki ke akie poto parce que news e bomba na raté famille ba yoki ke akie poto ba koso ba mema na kin mwana biso aza star abongi ya koza star oza problème koza star oyo eza mama na problème en tout cas nzamba sunga franchement nzamba lola asunga mwana oyo po azali azaba mutu ya molende po niveau mwana ando saba propagande po na Fally niveau atanga komba Fally en plus ana talent mwana na sola na ye une ou deux fois pendant kutane pas Mike Lokamba que je salue archevêque na Aïdor Bokwala azaki très soka ye bonjour maman donc o sentir bi ke no ngai ko simba azaki ka na kondima ke no e simba mais ngana yebi kaka na vie so oza objectif oza na kondima nzamba osalela franchement je vous dis nzamba lola a osala tala Petit Fally lelo akomi na bato oyo lelo akolela mpiaka te lelo soka liavie na $50 te na $200 te aozwa pour 5 ans soki 4 ans ya multiple entrée wana 4 ans multiple entrée o ba pesi wana est-ce que moi sur ndenga zabo
est-ce que ndenge aza boye moi mobile plutôt aozanga te donc vali pour pas fongolele déjà opportunité à vie afongolele déjà akokende poto akolobane ngai en tout cas vraiment kin na enfant na te na kifa na nga na poto mais tala lobi ke non zonga kin donc c'est un type de assurance visa on est déjà assurance il y a vite bien sûr mais c'est déjà assurance moi que non anytime okokende poto muto aomo na poto nde bandoko bule poto aomo nango na kokende anytime na lingi baza fidèle banana bonduga oto yebi ba ba fali baza toujours fidèle na ba fali pupa tozo nga nazo ba série wana biso to bandi presque là banana pe ba banda ba presque là nana bonduga abanda presque là voilà to tala ba catalogue plus to tala ba na TV wana biso ba bébé de la presse na ba série moko wana biso ba benga biso ba bébé de la presse ba Priska ba Aisha Koko ba Cynthia Kapashi ba Omba Potongo ba Nadeshi Bwakungu na ba msukutu ba kufa tozala wana tobeta siko concert et tobeta match ba bébé de la presse donc cela veut dire ba fille o ba na presse sika ba bandi presse sika ba no benga biso ba bébé nde ba génération na biso ba Aisha ba Cynthia ba Omba Potongo en tout cas bazaki vraiment ebele ba Nadesh ba Gigi ba kufa paix à son âme. En tout cas, tu as vraiment ébélé na nani ba bébé de la presse wana. To beta match na ba danseuse ya fali pour wana na terrain ya bandal wana. Wana ba nana baza déjà ba ça ba succès la télévision. Ba banda kala ba on peut ba baza vraiment fidèle na fali pour payer na mobane edi ba diata. Mais tala lelo pour te comme loko pamba on faut zaka fidèle ko zaka bien na mutu pour lelo nana za na un mois dire soka lobby fallait oyoka et dit bah dieta soka lobby likama en tout cas fallait en considération. Yango balobaka la patience paye. La patience paye. Tala lelo mona a longole na boende courage kaka. Abi na moni makambo eza atika na diembe la fali pupa diembelage tala lelo fali pupa mutu mususu nzambe na comprendre ngo liboso na ndo comprendre ngo mukie me na comprendre ngo fali pupa mutu mususu bandeko na bisa yo mikolo neno zongelo sa émission fali pupa mikolo fali do na ko sa une semaine ça que dans le bela fali pupa non le belé makasi parce que yena makambo tout ça un sentiment te mbisa la na place ma echola tala niveau même ba journaliste na Congo tala niveau a pesi bato ba visa mais siko ya kofinga ndete parce que tomoni ba mususu ba olekisa nde na kofinga mais malgré na kofinga wana bazui ba visa toki ba gel cho bazui ba visa j'ai la zaki de warrior tete a koti ki warrior ba moko tala niveau Joël Akei tala niveau mais ya kofinga nde nazo encourager kofinga te boyebi kinga na za au milieu du village. Je n'encourage pas ma finga, never. Nga naza au milieu du village. Mais fali pour passer ma kambu, tobo yangote. Dans l'émission na chez Bino Liboso, ba journaliste ba se mobiliser, ba fouta pour ba ke betaka, ba ke ko soutenir. Ma kambu est salama te? Est-ce que bando salama? Oui, bando salama, mais loko la lelote. Tala ba journaliste, ba mami lelai. Ba Ketia Kisita. Ba Ika de Jong, ba Zakari le Mola, ba ngonion so bazo kende ko soutenir fali pupa. Wana to le belangote poane. Tala petit fali lelo. Il pas na rebo chula na e. Bokenda ngazoloba. Rebo chula. Il pas na rebo na eta moi si na e. Malgré moi ça on m'a ça na TikTok non c'est pas nangote. Alors ça va blo moi ba nonsense. Moi non faut yeba ke non. Petit fali en matin. Moi non on leka batebe na succès. Franchement je vous dis. On leka batebe na succès moi non ba leka ba na miso petit fali na succès ko leka ba musicien mususu ba o pe ba leka na quartier latin. Ana succès. Ana succès. Un succès.
tala lelo awa mata mais moi si na ye ati ko sa ba biloko sa ba nonsense wana na moni vidéo mo ba ti ba caleçon atie na caleçon azobina te bongo te so boyo ke mission boye bise bongo te plasma lobi bongo te plasma bi bongo te parce que petit fali o awa mata ze étoile ana talent bota na soki aoyemba na kimongo ndenge akendaka nango ayemba kitoko na kimongo soki interprété mpe banzembo afali pupa bosakanaka yango na visa aka encouragé mbisala naka place ma ezochola tala lelo ake poto peut-être na famille na ye mobimba moto akenda poto pete ndesi na mboka baza bango na boyende papa akenda poto te mama akenda poto te bonso baza bango na boyende lelo babi ke mwana uti poto eloko esekisi kalobi famille mobimba na bapapa leki na bamama kulutu bango nyonso baza baekina eza pasi bandeko eza pasi fali pupa en tout cas toyebi ke bamusicien ebele basala bandomema bato bangulu bapapa wemba bakofi bandomema bato bangulu mais oyo osali tokumisa yango mpe tozo encourager yango mpe c'est une bonne chose lelo oyo bato bakozala reconnaissant atake no problème ekomeli fali pupa soki moto alobi donc nzambe pambola fali pupa mapamboli nyonso nde ezozongela ye bon moto atali peut-être atiki kozala na mbongo visa te atiki kozala na mbongo billet te abule te aoluka akangisa mbongo moto mosusu akokemba pendant des années akangisaka mbongo ake poto mais opesi moto visa na facilité ofuteli na moto billet aller retour yebisaka moto wana apeso bamerci ya ndenge nini ata soki moto wana aza ingrat un jour nzambe opinir ye petit fali akomi lelo na succès grâce à fali pupa akomi mpe na mwa rebochula na ye na mwasi na ye en plus mwasi wana mpe ana zemi fali pupa akomi mpe nani petit fali akomi mpe responsable abi na kotika mwasi na ngai na Congo na pasi nzambe la vie vie ezaka azala courageux en plus oza pene étoile po linga mosusu mpe ezaka étoile po tokomona mpe bapetit frere baye obima bapetit JDT na bapetit Félix Oaze kwa baobima mpe kala mingi te en tout cas fali pupa coup de chapeau à vous les warriors. En tout cas, continuez toujours à soutenir Star Nabino. Fali pupa za mabe na ye. Azana mabe na ye asalaka, azana ba défaut na ye, mais oya osala emona na miso bato. To senti bureau ya fali eza organisé. Ana bato mo baza pembeni. O ba bisi fali avance. Fali fait ça. Manager ne komone za nani. Manager a fali pupa. Nebi ki azala mwana mwasi. Homme manager ye. O senti baza bien organisé. Mais yo balobaka mungongo ezo suffire karte. Okozo osalo na ba talent. Olobaka français kitoko. Mais ça mutu mususu aloba français te mais grâce et sourire. Courage na tape neti petit fali o. Ayebi français te. Ka français ne mabe wana tala lelo. A gagné vie Lelo petit fali vie na ye ya kala ya boende na ya lelo e ndenge moko te. Bosaka na mutu ana grâce nzambe. Sosa na grâce nzambe localisé yo. Grâce à Nzambe et localiser yo. Na courage. So ba lobi bunda. So ki ba lobi sala parce qu'on évite place vie et sourire, place chance ko sourire. Vie eza bongo. On évite place chance ko sourire. On ne sait pas.
On ne sait pas. Petit Fally lelo to comme beta li sola. Petit Fally. A combina succès. Ta bazoluka ba kangana e photo. Lo partout ba yebi na Côte d'Ivoire, ba yebi na Cameroun, ba yebi que non, il y a un Petit Fally. Malgré ça na ba très Fally, te pose na ba tu mususu pe aza akokana na Fally Ipupa. Azo imiter Fally na oloba. Aza na ba très na Fally, mais aza na succès te to yebi, te meto bi Petit Fally. Quand on a Petit Fally, on est le gars Fally, au moni que non, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais autre bégan, c'est la grâce. Ils ont localisé. Et ça grâce à Nzambe, délocalisé. Tala lelo. Tu commences à aller faire mission, hein. Tu commences à appeler sur la Petit Fally, hein. Yango. Moto ko négligé te au mona ka moto pamba boy lobe rosa bénédiction pour na yo. Boy bi lisolo ya frère o ayembaka na frère Emmanuel. Frère Rodrigue. Bomoni hein. Boy bi ndenga zala. Atam azana vélo hein. Forme na ye na ebité ça compliqué. Mais tala Rodrigue lelo. Famille papa ne bando ebise bobo akaye aze loko osala nini na vie aze loko pamba osala nini na vie bandeko me botala lelo botala lelo akomi koyemba abali na kobala mwasi po akomi pe na succès akomi pe na mbongo basi musu ezalaka o Nzamba koma pona yo lokwa basi ya frère moi sa frère Patrice Nzamba koma pona ye lokola Rodrigue wana abali mwasi mwasi linge kaka ndenge azali mais lelo komo sunga famille alors malgré défaut na yazaki nango azalaki na on appelle ça comment azali na grâce wana andosa la business andosa la cabine na cabine wana osunga bandeko nae asunga papa na bango ba foute la studio ndako maona papa na mama na Yon grâce à Nzambe est localisé yo. So za na grâce yon eloko zo sala salaka ko ebite un jour elo ni epesa. Oana ozana kotonga tonga continue ka kotonga focus na otonga. O sala musique oui focus na la musique. Zala pe clever. Ba fali pour ba ba clever. Tala lelo fali kupa akomo ningise. Fali on ningise, wana tobo yango te on ningisa. Lokwa fait rigolo ba sirela ningisa ki na stade de martyr. Tobo yango te toko lobela ngo bango so baza ba star na biso. En tout cas, na ebike na vie zalaka focus. Vie zanoka na objectif que esimba. Ta petit Fally lelo. A témoignage à bato belé hein. A témoignage tala ba journaliste ne ba okende ba Vincent Louise. Ba fouti ba bien na bango ba ke ba Mike Lokamba ba fouti ba ke ba mami lela ba to belé ba ke délégation belé ke ko soutenir Fally Ipupa. A pesi na ba journaliste ba visa. Malgré ba olo ba journaliste ba fingaka. Mais quand même ba zu quand même ba visa ba multiple entrées. A ko kende up and down denga linki. Ako kende poto ndenga linga ofuta biye anytime alingo kende ofuta biye. En tout cas, voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Nabi ke ba warrior so boza bo se manifester, ba to belé ba lobby, Petit Fally akokima te okima nete. Pour ça akima ke fa na poto nabi ke quelque part ke fa na pe ki kumbi excusez-moi. So le bien que nako ke fa na pe ki kumbi. Mais qui ne za ba vitesse nango. Qui ne bi ke no qui ne bi ke no beta boy no zonga boy. Et qui ne na ba vitesse nango poto oko fa no pe na poto mais qui ne pesa na ba vitesse nango. C'est ça. Mais en zone en été, il faut zakande prudent hein. Azakande prudent parce que maman c'est compliqué. Dans la famille, moi, je suis ba outi boyende ba ye. Pour que moi, na biso bonge na vie, faut faire attention hein.
Yon bato mona bato bamboka boye bazala ba protection par-ci par-là. Faut zala ba protection pour yebite ba tata kulutu ba mama leki babi ke mwana bisa ke poto. Abongi po mentalité bato bakoli na mboka. Na bato bakoli na kine ndenge morote. Po ba mona ka mutu ke poto abongi. Oh ebite poto ngo akei ba futeli billet peut-être ba futeli billet akena mbongo nini malgré ko za pena batone ba entrer na ye. Mais famille bon on a le quoi abongi na vie peut-être ça bongote. Et on peut il faut prier et bato boy bago za pena simplement ko na moi protection na pe ezanga te. Pour monde eza monde compliqué. Yo sakane boze belé na kini wana fali pour pas localiser yo. Ata la été yo il faut zo boy. Ça peut hésiter ba fali pour pas ba tout monde peut ça peut ça peut ka bolumbu boy té boy pe lo ni asa raté pour comme fali pour il monde yebi mais c'est important biso wana pour ça o azo sala donc musique na ye azana couche ya batu ya société ba o ba olinga musique na ye c'est ça bon excusez ngaye ni non c'est émission bon qui fièvre matinga ina grippe mais il y a pas de problème tellement qu'on ça la bino musala to lingo ça la bino musala pour na satisfaire bino et on a ya kawana anytime na satisfaire na no bino na bike non mais nanga kisisima. Moi, climat, bobi que climat na South Afrique ils ont échangé, moi malili, mon nini, donc qui vraiment fièvre matinga. Mais non ça la binora musala. En tout cas, bon s'abonner, bon partager, bon liker vidéo, bah commentaire na bino et au ça la bien. Ya on a vie zala objectif. Et loko yo lingi muto changer idée té. Soko lingi faire linga faire noti na suka ce qu'il fallait linga na moni nyama corps a démissionné pas confier bi que non moni voyage té loko ta atini lettre na démissionner yango batu yo ça va comme ba warrior babi tout le monde est warrior allez mot d'ordre en tout cas na lingi bino ya trop bon partager vidéo bon liker bon commenter yango de pesa biso makasi et pesa biso nguya yo ça la bino musala ba partage na bino ba like na bino ba comment na bino ya on ça la biso bien. Merci en tout cas, je vous aime, je vous adore mes abonnés. Merci à Mr. B. Merci à my Mr. B. Un grand merci à toi, à tout le monde qui nous aime, qui nous soutienne moralement, physiquement. Aux gens pour ça plutôt ça la promotion, il y a ba œuvre na yo, il y a ba business na yo, il y a everything. Oyo ko ça là. En tout cas, il y a la biso, contactez biso numéro de téléphone vraiment tout ça les forts vraiment tout bando kozang c'est numéro de téléphone té pour anytime besoin pour ça vraiment contacter biso bobenga biso na numéro na biso ya téléphone ya WhatsApp pour chawana. Merci beaucoup mes amours, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Merci et bye, à la prochaine. Bisous.